Yo, itao. Apna beta yo. Frère, na beta tete. Na beta yo. Abakunanga. Nakakala ada pastela. Omo ti so baba ngala yo. Na ibite. Olongwa zelanga utsikalana. Omo so tete lo. Baka iki akolo ite akanda. Abi ngala ba guna ite mtaka. Ona kokoza guna. Atala ngala soni. Abonnez-vous et n'hésitez pas non plus à liker la vidéo et d'activer la cloche de notification. Voilà, comme ça, c'est parti. La voix du peuple, oh la voix du peuple, oh si tu es bien. Oh. Salut chers amis téléspectateurs, nous sommes très heureux de vous avoir nombreux devant vos postes télévisés à travers le monde pour suivre votre émission Rencontre des âmes sœurs Nakati chaîne Abino la voix du peuple. Et je pense que la semaine passée, Tosela Gibino numéro Moro Oyo, tu présentais Gibo Tomonaki, Pasteur Lité Akanda, ayaki na émission na biso pour vous présenter biso, moi si naye Oyo, Azui Oyo, Alingia Bala, mais bizarrement, tant on dit que moi ça yaki awa bo monine nini makamoleka ki ekomaki ya koswana ekomiki moi so na tolinga ba shwana ebo boyebika nini sukaki et ba te belé ba bengaki nga pour me dire que esukeli bango nini. C'est pourquoi lelo on avait préféré ya ko zongisa bango na plateau pour que toyeba lité ya kanda asali choix nini et puis kosukela ye nini. Donc nde tozo sur la boye il est derrière nos caméras na osenga na lité ya kanda akota na plateau na muto accompagné toyeba lelo entre bango mibale lité ya kanda asali choix ya mwasi nini. Donc mwasi nini o lité ya kanda poni après ne to mona discussion ndenge lekaki na plateau to osenga déjà lité ya kanda kota déjà na mwasi o lité ya kanda a poni o azala mama ya bana na ye après nyonso lekaki jowana. Bonjour lité ya kanda. Bonjour maman Michel.
bozana bino bovanda po yo esenga que bino bolingaka toujours avant de rapemene na. Oui, maman zala toujours pene na ngai. Voilà, très bien. Dite akanda. Oui, papa. Toye lisusu awa lelo. Jour wana tozalaki awa, en tout cas monsieur komaki mbilinga. Ti esenga ki to katango parce que double bimangi na plateau. Mais lelo na moni par surprise oye lisusu na mish alors que jour wana mbilinga to ba mitungisi mais Vincent siko eko suka wapi. Nefse bango no posela to localité akanda toyeba entre basi wana mibale moi soit pour ya sala ki choix. Lelo to moni mish ngelo bani. Merci papa Vincent. Vraiment papa Vincent na beti samaki libako même na plateau na yo même na bandeko nyonso libota na Nzambe o bazolanda biso nalobaki te fona s'excuser liboso na yo par rapport ya likambo elekaki pe na libota na Nzambe nyonso babane kotala biso par rapport ya oyo tokutanaki nango awa na plateau na yo parce que yo yaki awa yo lobaki non bozan la posa bosa la mariage bozan la parenté moi ça za na voilité pour faut adapter voile na ye et puis yo za na veste té ba mo du coup moi ça awa ko luka libala ko luka mobali mamo yo kala nenga lula ki o changer ki maman position yango papa na ibisi libota na Nzambe balimbisa ngai pona ba réaction na nga papa Vincent na comprendre loko moko bato nyonso babala ti bobala ezalaki facilité na lobi pe mama Mich limbisa ngai parce que comment que Nzambe vraiment ça compliqué ba choix les a combattu papa libalo ozomona bato ebele babala po alata alliance papa Vincent ningo lati bokoma ndako moko na mama oko sentir combat combat ozomona combat eyaka ndenge nini tantôt ezana ba loi moko na famille ya Mich baloba ke yoka te mama na lobi na teke Nzambe papa Vincent ah ngaye ezana ba loi mususu yoka te na solo bateke na famille na ndenga solo eza lisolo na zobete za biblique kasi te na bandi na famille pona suka na famille na ngai bo bana koswana te libala na ko bala nti bandi ya koswana boy comme we la famille na nga par exemple papa Vincent na famille na nga baloba ke lité akanda ko bala te mais ba mona sibitima lité akanda ninga s'engager et puis aleki na télévision na mariage pa leki na télévision nde batinele ki yo ndoko mona directement mutu akoluka za la combati ndo moni mwana mwasi wana azalaki diable ezalaki esprit satanique oyo ekotelaki mwana mwasi wana po aya kopanza ngai na molongani ozomona asuki na nzela c'est-à-dire à partir ya baréclamation wana nyonso papa Vincent foto yeba yango mpe babala nyo bazoninga babala na sika fo bayeba ke libala ozomona libala eza chose facilité ndoko mona moment bato baningi basengage na likambo etali libala bakoma eloko moko ndenge bible ezoloba 1 plus 1 est égal à 1 okomona mbongo ekimi baproblème ekoti mwana mwasi moko aninga ya kotantinga papa azalaki sirène siko moment nini oko comprendre que parce que bobimaka jour wana nini lekaka le bobimaka oui parce que jour wana ezalaki trouble là yo komula ola nino ye osundula ki faut que ba vérité ayako sengo pardon ye moko siko lité akana moment nini oko comprendre que c'est erreur ningo landaki wa otiki molongani na yo yaki ndolekane na télévision apesaki nga numéro ya téléphone bokendaki nzela moko foloba oui tokendaki nzela moko apesaki nga numéro ya téléphone akomi kobenga ngai nga mpe nakomi kobenga ye mais ntango Nzambe ayekolobaki te ye te mwasi na yo eza Mich nde nakendaki epai ya Mich na s'excuser na fukami na sengi bolimbisi na leli na misu ya famille ya Mich mobimba na misu ya famille na bango nde balimbisi ngai nalobi te nakozongela ngo lisusu te nalobi te bato babengi ngai papa Vincent même na bato balingaki ba soutenir libala balobi
acte wana osali na miso ya bato mpe na etando ike tosepeli nango te ye nalobaki te lokola toza bato en plus naza mosali na nzambe bato nyonso bayebiki atambolaka tout droit na kobanga nzambe nalobaki te ekoleka bongo te naya liboso ya etando ike mpo nayebisa libota na nzambe baeskize nga na acte nasalaki naoloba tokoso bandeli lisusu to ata yo fuka fuka banda na prince sika okoma mpa na biso tokoso bande so yebanga na yo esili ekombali na tu ekombali na yo bien nomoni koma mboye mutu na ngai donc cette fois-ci donc sera gaffe donc c'est gazon ça va avancer trop te la première balimbisa deuxième balimbisa troisième fois non limbisa souté mais première c'est que yo pour me dans la mibali mususu zotala déjà na baba neno mo boya déjà lité akana na boyete ozolembanda ngozolemba na zolemba na ka yemoko na boyete mais tout soit continuer soit buzo ba continuer ki apona ki si on a pembe wakanga za mwindu tondi na kende libela tu ese pas tout te pas notre même mot lité akana ba bonga ba yeba elo nini sali ke yo pona mish ba qualité ni no trouver pas na yo peut-être abasi mususu mona gité papa na trouvé ba qualité moko extraordinaire ozomona barasi oya ba mishi okozala penza na ba problème te po eza barasi moko baza rare okotambola komini mobimba omoni mwasa kitoko boye te pe ya bataille ya bolomoni yango te na bundi pe na bato ebele na quartier na bango pona zwa ye papa nazalaki menacé yo nani okota na quartier oyo oya kolinga mwana quartier na biso za nani lobi kutu apanzaki telefone nanga pona mwana mwasi wana pemba continue ki na kobenga limbisa uza mwasa mosali na nzambe na miso papa Vincent ba réaction mama nzambe mpanzi e mama bolingo to ya nzambe ya kaisa bongo te papa lobi na yembaki nzembo moko esepelisaki ngai makasi na makambo ya libala bolingo lokola mai ya komele sopani mwa ya kolokota ikeleve nasi nalingi soit je t'aime mama na bombaki bolingo na nzete ebetelikake po yo tikala éternel nanga éternel Anzi mana Kofi Olomide oyo Gibson ayemba nga mingi yo pasteur me banzema mingi ngoyemba po banzema libala mingi ezame yo banzema libala kaka banzema bande ya ba musicien ya profane to bengaka yo kana ba mari misambo ye oyo moto nalingaki ye oyo moto atambusanga makolo na vie ye oyo papa libota na nzambe vous m'excusez pour na nyonso oyo elekaki lolenge mwana mwasi wana ayaki na esprit apanza libala na ngai pe natunaki question nga nalobi vi na ye mobimba tia tambola atikala komona mobali mosusu te ya bakalite oyo alukaka aya kosala choix et puis ozomona papa bana basi lelo basili soni makasi voilà l'ité akanda je pense que on est acquis aspect moko ya liboso ezalaki important mpona bandeko oyo batalaki makambo elekaki jour wana babengaki nga balobi me bake wapi basuki wapi nayese bango kena bozala tranquille toluka bango pour que toluka toyeba lisolo yango esuki wapi mais lite akanda okolimbisanga parce que eza lokwa surprise nazosala yo na mama Mich bokolimbisanga vraiment makasi mpenza po ezalaki eloko peut-être nayebisaki yo te mais ntango oyebisanga ke non ofo leka na etombaki mpe moto yango mpe wazangi na posa na yo eza na mutu mo azoluka yo te komitungisa te mama te eza na mutu mo azoluka ye mutu wana nayebaki ye peut-être avant yo donc mutu wana sikoyo aza na problème moko etungisi alandaki yango amonaki yango na niveau betando alandaki ndenge nini tosalaki émission jour wana ndenge olekaki azangi na likambo moko azangi na posa ya koloba na émission oyo nga sikoyo naza na nga sanduku te mpona bombaka makambo donc nga naza na wana so mutu aza na posa aleka na likambo en tout cas il faut na loba surtout que émission eza rencontre donc rencontre eza émission nasangisaka bato donc comme eza rencontre boye nabengisa ye na émission mosusu eza te okolimbisanga donc osenga na bato ya régie bazogere biso kuna bakotela biso mama na biso
na osenga d'abord ceux qui boko bouger caméra bocha caméra monsieur de façon que ba côté déjà kiti pour que to donc tozo côté sa sikoyo lité akanda ndikomoka mwasi o abiaza na mwa message moko boye pona libala na bino pona libala na bino na message moko ya malamu oyo bandeko bazana ngo besoin donc ba côté la biso sikoyo ba côté la biso déjà donc aya déjà to mona ye à côté déjà oui maman kota mata vanda na yo voilà ou soit na olinga penza ovano a vano awa e vana no pemena na bango ezango problème te to na biso bitumba te to ye émission je pense que émission to ye reçoit na te to ye na biso ka lisolo mbote mboshi Mbote papa. Voilà, en tout cas, moi mikolo et tout le monde en est Mikolo est belé ma classe. Voilà. Mboshi au benga kinga, je rappelle la batouke, peut-être maman Micha et biété, m'a redécouvert que yé à l'écart en émission na biso po ya zagina posa. C'est pas la réalité à Kanda, hein Olimbi sabiso pena c'est pas la réalité à Kanda. C'est pas la réalité à Kanda, né tous benga réalité à Kanda po dicter à Kanda zaro luka mwasi. Avant kutana na yo albaki mwasi kaka. Asalaki a déterminer raté parce que moi si abima qui a le big non a se pénalité à Kanda balingana mais ça là qui était à Kanda a dipseregara at que nous sambe la sunzambe mboshi mbote lisusu mbote pas Vincent nini suko c'est bengyo lisusu ya émission na biso lelo na circonstance tozana ngwa eloko ebenginga awa ngana yaka awa pour la pasta na ka apona ya tsenga ninga za bagubu na ete na ba show na ete bo o amemi azana azana yeku no mu na ete tuto tsenga na ye na leki banele chilobi na mu ete pe me na ngate o pasteur tala na ndi azana na kanda makasi ndi aza a so ndi sama be na micho mutoka ngaza te na lo ba muto sa ngelo ka sate bonga la kia fona ite akanda abi nga za ba guna ite mtaka ona kokoza guna atala nga na soni atala nga na soni yo tala nga na soni o pasteur andeni o siko zela nanu yo tango bokabona ka alobaka noni to kabona nga la kei abenga to koma ko sona na biso ti nde téléphone ebunganga na so sa sim blanche ngala ki déjà to lingala ki et dans le bateau ça qui m'a semblé bimisanga mo série était s'il te plaît la mission mo série ni to lingala ngala to bimangala ye et to ça parcours ali ko ngala ye le absanga ngala na mo sa shona été oh mais bien zané kokita kana ande zabo ngala zo nyamba na ngai abo ya mbai na ngai te faites attention papa Vincent pour le nini koyoka na bo monter ngai ité akana na monter au côté na monter c'est là pardon na monter au côté papa trop c'est trop na monter au côté mais hier il réclamait singa que ngala lité akana to sito lingana ki mais na kamo na internet na mon lité akana représenter alinga bala mwasi msusu pourtant nga téléphone ebungaki tozana bolingo mais sikoyo neni yo zana basi mibale ozana mwasi koto alors que hier au prometa ki bolingo qu'est-ce qui s'est passé té akana tes anon ya lo banon pardon papa Vincent kitoko nini onga na zana ngo bozomona mibali mususu te dalingaka bagu oyo gunini yo keno lo bagu gunini skolité akana yo la ki bolingo ti na papa Vincent ya kindoki tanga na mona la kindoki te ele to kata makambu awa siko ngana ko bala te likolo na bino lité akanda pour na biso eza boy yo epsa ke donc ngana kanse kutu yo epsa ka ke oyebisa ko tela nzambe nzoko bobandaki bolingo déjà papa to bona na biso nde téléphone de bungenga moi to benga les akité na mingi ko na la l'émission na TV ngamola ya a penza to changa bi na linga na onde boete to linga boete tanti tala yo tala atindi ko tala on ta ya yenga tala yo tala mbongo yo ya ata ngambe na banga eti mbongo yo tatinga liko bale tulo papa Vincent on est comme nous zolukela ngai na sekala na li yo yo kim samba yo o te tala o mo to tisi baba biso ngala yo na ebite
Olongwa zelanga la utika lana. Moi je date le mot. Eh, on pas ça. On vous a pareil bokabona ki. Tozala ngala yete tele bunga kingai. Aba kunanga. Nakaka na ada pastela. Aba kunanga. Aba kunanga. Lomo kabula bembe. Ibala le shule za kwa nyala monyewe. Simba boyete. Simba. Wapite eke. Apna beta yo. Yo. Tala. Nako papa tala waya. Apna beta yo. Na beta tete. Papa Vincent. Papa Vincent. Papa Vincent. Oh. Papa Vincent. Comment il boye? Na ebio tete. Na beta keba. Ito na papa mbate. Ito o. Ito na banga yo. Yo, itao. S'il vous plaît, l'été à Kanda, l'été à Kanda. Papa Vincent, boyete. Kanda. Boyete. Nakobimana miso abatu. Nakobimana miso abatu. Eza problème ya ngai te. Ya problème ya ba choix na yo. Yo to saki ba choix monsieur l'été à Kanda. Mboshi. Mboshi. Chérie. Ozoluka albi chérie. Voilà bébé. Ozoluka likamuni ninga na ngai. Papa toza mosi na moto bolanga na hotel. Téléphone de bunga. Na famille na bango na koloba nini? Kuna c'est déjà la salle présentation. Na papa pensa ibinga banda le chilobi. Oh, na yaka ali boto na yo. Ela mama. Na mono tote. Na kwa papa na ngate. Papa na yo. Kasiko. Aba kuna ete. Bashona Kanda mutaro cha kimia ra yo. Yoka. L'été à Kanda mutaro cha kimia. Yoka. Tofana l'été à Kanda. Moi c'est trop. Tofana non pardon. Papa Vincent na pona na kata makama. Lelo penza siko nga pena na lemi na nga ba choix na yo l'été à Kanda. Toyaki tour à liboso na émission na loba ikozo luka mwasi. Mwasi a liboso ayaka ozaka ye. Bokei nzoka bolinga na nga na yebite. Siko oyo représenter ngai mwasi a mibale obala. Mususu aya okomi ote mais siko lelo l'été à Kanda en tout cas toro 4 émissions télé l'été à Kanda faut ça la choix na Mboshi na Mich mwasi nini omoni ke okotikala na ye libela comme ça to sisa. Elle a jamais bien sika comme Mich. Elle dit ka dosa ko ni bosa ni. E boni be yo. Na Kanda. Papa Vincent, eza ku monter au préparer ngai. Eza ku monter. L'été à Kanda émission na komona nini? Rencontrer. Donc si on a pour ça okuta ni sabato na okuta sabato ka awa. Mboshi ya lobi ke Papa Vincent kozala injuste te. Ngamuta liboso na yaka awa kolobela likambo l'été à Kanda ndenga nini? Te na côté lié te na lingine siko l'été à Kanda ye mobali asala choix entre binomi balé aponi nani. Papa, ça, on trop c'est trop na lembi. Na ma blo abono kene wa. Mon tala soupi, tala choix. On a toi. On a placité. On a placité. Nakata lika. Kata. Soni. Papa Vincent nakata. Kata. Mama. Siko na tuni bébé wa Kanda na bébé Kanda. Pona mama na bango. Oya kozala mama ya Kanda na mama ya bébé wa Kanda. Siko na koloba te na tika bino bobo na koloba te. Comme ton Luka quand on kokisa o. Mich. La ndo on Luka qui on est deuxième fois. Ngamutu na luki yango. Te ngamutu na luki yango. Ngamutu na luki yango. Kate balobi a raconte ngamutu na luki yango. Accompagne faire. Ça ko kiba ka mto tikeli Mboshi e. Aswaye. Mosho wa. Na kaka na ngale. L'été à Kanda yo posa la position te. Ba se belé bolité à Kanda. Combien de femmes yo mutu moko? Des femmes. Naza mosali ya Nzambe. Eloko liboso fo boyeba yango. Papa me ata ma lota. Naza mosali ya Nzambe. Bo salir kombo te. A part bolingo fo boyeba na yoka Mich. Naza mosali na Nzambe. Mabote na Nzambe ngana te ya ka ba délivrance tongo midi poko bazomona. Faites attention. Tengo boso lo ba likambu ba voix na bino eza likolo ngai tokosuka mabe. L'été à Kanda pona moi si siko mono vana. En tout cas le dozo pona bwenga yango lisute pona ngamba basi lo bala yango makamsu. Papa osama be. Te ngala o eza rencontre fa kana kutensa bino awa na rencontre. Mbosha mutabandaka. Tanga yisinga papa
aza mobali na nani na yo nimi ba présenter moi si mususu abetolo lisolo na ye bolingo na bino mala kufa pour na téléphone ekufa pour la téléphone to bina pala balite ya kanate pour la nimba place azaki alongwa yango ya mula ki l'écran boye habité na koma place yana akosaki yo nde aza ya ngai mama akoke bozo soignela bozo soignela Hervé Koutou lek n'est pas prêt yoka nanu kene na buna ngabengi wa kokende te polo foto sisa likambo te yo lolo okete lelo to sisa likambo ya fo pena lelo lite akanda pona pena trebino mibale bon lite akanda tozala clair bandeko baotala biso nde tozosola boye na comprendre ke moni basi so bazosoanela déjà seke bolingo eza mboshi aza na bolingo na yo mishi mpe aza na bolingo na yo sikoyo tenir compte ya bango mibale sala choix bon naloba na kata papa Vincent lite akanda kata naza mobali azwaka décision une fois nakokolinga te nayoka mutu moko akenda akufa amela poison mpo na ngai eloko wana nde nazoboya mpo mutu akufa na nzela ya mutu makala moto likola mutu na nga tanke mosali na nzambe bible ezoloba yango soki totali bien basalomo babalaka basi ebele bongo soki nga nabali basi mibale abeza wapi papa nakati donc kati obala bombi balé nakati donc obala bombi balé siko nani oza parrain mabala mibale oza lwa na deux parrain te to supposé que obala bombi balé siko yo yaki na télévision ozo ba parrain ozo luka ba robe mariage donc deux parrain yango na lobi papa Vincent na boyi moko akende komela poison akufa po na ngai makala moto ekozala likola motu na ngai ntango nazongi na makomi natali basalomo babalaki basi ebele bongo soki nga nabali mibale ya pamba donc yo lelo ngoko leki ya Salomo firmé onimi bango mibale oza d'accord non eza place na nga ata nandimi eza place na nga nandimi yango au niveau za bambana nandimi yango mpe eza place na nga nakokotikele place te mama yo ndimi yango oza bambana baletilo papa omi bato olinga soutenir bao libala o bo soutenir yango te neti nga nalinga libala deuxième bureau te mpe nga mpe lite akana nani premier bureau deuxième bureau yo nde faut sala choix miche premier bureau ezala te moshi deuxième bureau et puis nakosala choix ya makasi na kati ya ndako nayeba makasi ya moko na moko na makasi ya makofi te nazoloba nakolamba na misala ndako keba naza mosali ya nzambe makamambitu awa te faites attention naza mosali na nzambe papa Vincent oyo bosali nga na moni posa motema na bino ekokisami donc yo lelo o confirmer biso que lite akana zo bala bango mibale siko yo za première yo za deuxième mbocho ni mi deuxième papa pona nga za na premier bureau ata tie premier bureau nga eza place na ngai eza place na nga premier bureau ata lobi ya misile boye siko be bozo sona déjà parce que libala ngo boyo kana bien comprendre bien nga za pembele mona ye ake boma nga tika na mbai na nga na za na pembele mote lite akana o fatsa ba o zwade ndaku amusika na ngai ake za pembele na nga nde na beto nde makofa afude olalele pina lite akanda o zwade ndaku po ba iba kufana ndaku mote ba mbale bokufana ndaku moko naza na mbongo akofutela de ndaku te possibilité nini nga naza nango nake no futela de ndaku naza na possibilité de ndaku te bokufana ndaku moko mais lite akana nde yo mozo tala ba mibale wabi peno do sentir ba guna ba botelema mbosho botelema telema na bino mbale pena bazwa na bino mbale total entre bino mibale nani yo penalité akanda zo mona ke il faut ala baguna yo pena ba mibale nana zo gagner lite akanda
Papa Vincent na Melisoi. Bolingo eza kitoko ya. Kasi to mekana na danse nini obina na bango bobini na moko. Te to bina na bino mibale après to bina totala na obina kitoko. Comme ça totala na bolingo na kufa ka soni te hein. Te lelo bana mboshi po sholo banangi na ye. Ah baba na yo kasi baba na yo. Zambe na ngai. Nazokoka désolé boité Papa Vincent komona na piqué crise hein. To banana Lucas. Tena de la tena couleur bleu pembe. Yuzate. Maman dalate maman. Boye papa. Tika ba discussion musala matina. Te posa na za to sa wa konku total na nyo ebobina kitoko. Ayebobina rumba kitoko. Total asiko la bino mi bale wa bina rumba kitoko yene mukolo yene premier bio. Dite akana yo moko zwa nzembo. Toke kasi toke. Boyebi bozo tuna na zolandele nini. Bozoloba azane lokote eloko azanango bino boyebi te sekele ya motema nako yebisa moto te ye azane loko bolingo kombo nango azane loko bolingo kombo nango. Voilà, to sisi kasi toke siko na tour ya mboshi pa a remplacer total na ebo bina makasi comme ça yo moko repona première na deuxième mboshi bina na ye. Toke. Yo nini yo nzema mari misamu yo moko ayebini ka oyembela toke libala moninga ezali kuya lolendo ya musika boye na libala solo batalaka bizaleli banga babokilo otonsa basemeki na yo ozala gentil lisi ya libala botosi ah mama mbosho ozala gentil kisi ya libala botosi mwasi papa siko yo mono bini na bango bale na lo senti pena atana vibration Papa Vincent lokola naza mosali ya nzambe na geste otosali awa mbosha aza mwasi ya ministère mishi nazomona loyenge eza makasi ngai mama Pichu Tonele naza pharmacienne ya formation nazo œuvrer dans laboratoire CRMTA où ils allaient centre de recherche et de production de médicaments traditionnels améliorés. Tout est à disposition de bino ba cosmétiques, tout ça des cosmétiques enrichis au collagène, ils ont traité ba tampons, ils ont traité ba rides, ils ont traité ba poche, ils ont traité ba imperfection mingi ya peau. Pour ça il on a sérum nango sous forme ya masque, tout ça des crème réparateur, ils ont réparé pour ce pour ba un problème acné, ba boutons, ba mapalata. Et puis comme ça, on a un sérum naïe où ils ont enrichi dans acide hyaluronique. Tout ça a aussi gel douche. Tout ça a grand format, na petit format où ils ont mis à paille ils ont adouci un peau. Tout ça a aussi cheveux. Oh ils ont collé sa souki, cheveux abîmés, souki ils ont quatre na pamba, souki ils ont ba teinte, ils ont bondi sango, ils ont retardé repousse ya ba cheveux blancs. Pour ça, on a huile nango na bain d'huile. Tout ça na crème pommade, tout ça na savon où ils ont accompagné gamme ya ba cosmétique nyonso. Tout ça pe na ba médicaments na kati ya laboratoire CRMTA, tout ça na pommade Diazolex où ils allaient pommade antidouleur. Ils ont traité toute forme de douleur, même la douleur rhumatismale, ma colorovimba, ils ont traité en haut. Tout ça na crème Borex où ils ont uniquement pour na ba papa. Ils ont rallongé le système ya papa et puis ils ont agrandi en moi. Tout ça na diazostimule où ils allaient produire na bis ils ont traité ma différentes formes d'impuissance sexuelle, éjaculation précoce, ma dysfonctionnement érectile, ma faiblesse sexuelle en général et pas bas ils ont traité frigidité. Ils ont sous forme ya comprimé. Tout ça la zinguinalis auto présenté sous deux formes, comprimé à sucer, na suppositoire. Où ils ont traité différentes formes d'hémorroïdes internes et externes.
Tous la meilleure médecine, ils ont traité la levure, tout ce qui est amibe, tout ce qui est maladie, kyste, il y a amibe, ils ont traité en eau sous forme de comprimé dans le sirop. Tous la crème meilleure médecine, ils ont traité tout ce qui est maladie à peau, genre des maladies à PC, mycose, c'est la canamapoula, il y a mibali surtout, ils ont la sapatu, maladie, l'auto. Mais médecine crème azo traité en eau. Tout ça là allium y est azo traité toute forme il y a hypertension azo normaliser tension na yo ce qui tension est mataga akiti si a normaliser ce qui kitaka mati si a normaliser et ça à partir à aille. Tout ça la menga oyo eza produit moko anti-anémique bato bazaka ba connaissera problème et anémie quelle que soit l'origine nango menga azo remonter bango eza tonifiant pe ezo pesa makasi énergie dans nzoto wana eza gamme ya ba produits CRMTA laboratoire où eza ko travailler essentiellement dans ba phytomédicaments dans ba plantes médicinales donc nyonso tozo produit au moment liboso na bino esami à partir ya ba nzete ya mboka na biso Congo à part ba kisi oyo na siko tangela bino tous la maladie musu auto traité après auto sala to benga ba préparation personnalisée net na ka ba myome par exemple to c'est une préparation mon corps et permettre de réduire dimension à myome pour faciliter au bota to na kisi o epé sarapé ba to bazolo ko bota voilà to traitera en couple et ba contact na biso na Kinshasa eza plus 243 81 83 13 322 plus 243 81 83 13 322 plus 243 89 89 33 855 et na libanda tozana plus 1 514 329 12 56 plus 1 438 765 64 73 wana eza ba numéro à contact na biso bandeko ba kobenga libanda na ka ba maladie songolo pakala maladie oyo ba tene tondante oyo esalaka ke moto abima bamafina na mutu to traitaka yango mpe donc kocontacte biso opose problème na yo tokoyeba plante nini oyo ekozwa solution na problème na yo